otala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Voilà, bienvenue chez nous. Merci à tout balandara Maman Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Vraiment merci na bino nyonso ndenge boyambanga na bandako na bino. Bozwaka temps ya kotalanga na ba téléphone na bino, na ba télé na bino. Vraiment merci pour tout vraiment. Merci na ba abonné, ba o ba s'abonna na chaîne ya Maman Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba. Et puis ba o balingaka émission Kimbangu Nzambe. Merci aussi na ba non abonnés. Ceux qui vont s'abonner et ça la plaisir, il y a trop. Vraiment merci beaucoup. Bande konangai na yebisa rabino awa ezali ko kolisa mayele. Ngape musala na salaka. Soki na silisi e amoko na vanda na tala pe na kolisa pe mayele pananga. Po teta na salaka prière na bande émission makambo mususu yaka. Donc la sagesse spirituelle. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Boza la brancher, boza temps ya kolanda parce que tozana molulu pe makambu ya minene ya kolobela. Soki o se distraire, o comprendre vraiment te. Papa bébé spirituel ba lobi. Et comme la grande spirituelle, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem, Maman Francis Kabalenda pe aloba. Ala kisabino, ki ba bébé spirituel wana. Bayebi elokote bayebi elokote siko ngape na osala musala na batata bapesanga nazana avantage poete nazanga ka argumenter bango moko bapesanga na yako lakisa bino na yako lendisa bino et puis ngape na bakisa pe 1 + 4 nanga. Soyez branchés donc zala pena prête poete tozo kota na likambo ya motuya. Tomoni batu balobeli mingi likambo ya kufa ya papa José Liangenda, papa Rigan. Balobi ke akufi kaka kalate bawelisi kokunda ye bakundi ye mbangu pona nini. Balobi ebele mais batu bayebi nzambe te. Batu musu bazoloba kaka tellement ba bébé spirituel ba comprendre na bango makambo te. Basala ba calcul te bayeba ke pourquoi bakundi après 3 jours bayebi yango te po akufi le 19 bakundi le 21 pona nini zota ya kovanda réfléchir calculer sikonga siko na zwa kitangwana ya ko réfléchir ya ko koma ya ko sala ba calcul. Alors makambo ya Nzambe ezali motuya pe makasi. L'église kimbangiste esika Nzambe avandi asala makambo na epamba te. Asala ka makambo pamba te. Asala ka makambo na ena combinaison astronomique. Astronomique eza science oyo etangaka moi sanza ba étoile yango ne babengaka astronomique. Bande ko bolandanga bien. Combinaison astronomique ezali ba date oyo balanaka donc ezali ba science ya bonzambe eza ba date ezo balana ezo se concorde yango mona kana église kimbangiste ezala kaka omona papa sino Kimbangu abotami le 12 akufi le 12 abotami leti akufi na 15h abotami na 15h bozomona. Donc, biloko wana ezali science astronomique. Donc, yango monaka église kimbangiste esika Nzambe avandi asala makambo na ye na calcul ezalaka pamba te. Pona nini azokolanda ndenge science astronomique ezotinda. Donc c'est ça neti to utoyoka papa Mbenza alobi le 16 août papa José Liangenda a piqué la crise. Le 16 octobre, a piqué sous crise. Pourquoi pas le 16? Le 16 2001, les Kamoro et Salamaka. Donc, au moins que Makambu, et la date.
ezolandaka badate sikoyo neti papa José de Ngenda. Papa José de Ngenda abotama le 21 wana na juillet. Bon, tozwaka date abotama le 21 aye kokufa le 19 mais bakundi pe le 21. Pourquoi? Pona correspecter ba combinaison astronomique. Donc, ekoki koleka le 22, il faut kaka kundama le 21. Vous comprenez? Donc, chaque jour, sanza, ba étoile, na moi, bazalaka na certaines relations et puis certaines positions. Donc, esengaka si mukolo omona étoile oyo na étoile oyo bazala na position moko po ete likambo esalama. Soki bakomi na position moko te likambo ekosalama te. Il faut bazwa position moko po likambo esalama. Donc nyonso wana ezali ba combinaison astronomique. Yango wana tomonaka na église kimbangisi makambo esalamaka. Donc ezali makambo elekaka na monde spirituel, ezali science ya Nzambe. Ezali science ya Nzambe. Donc il faut makambo na bango ebalanaka. Soki ebalani te ekosimba te. Ndeti nkamba babandi ko temple na biso ndiko tongango le 6 avril. Babandi ko tonga temple. Basilisi yango pe le 6 avril. Papa Simon Kimbangu akufi na 64 ans. Donc 6 na 4, 6 avril. Bomoni, makambo eza ebele. Koko Kinzembo akufi le 2 juillet. Maman Kimpavita le 2 juillet. Maman Kwakiadi le 2 juillet. Talaka donc mama kambu na biso soki olandeli bien bokomona badati wana eza na ba combinaison spirituelle donc makambu ya science ya Nzambe. Yango bozomona ke bomoni ke papa José de Ngenda bakundi mbangu non eza mbangu te eza calcul ya Nzambe. Yango wana tomoni bongo alors ngana ko expliquer bien na kotalisa bino bien là na lati verbe na mapamba te mama mula lobi to pesa tata maboko nga zo pesa Nzambe na maboko musala apesi ngai il faut na sepelisa ye na sepelisa premièrement na mibeko na sala oya lingi et puis po ba pesa nga musala bien ba conduire nga na ndenge bango balingi na bebisa te yango ka des problèmes na ma yango peka na lelaka na mama mulu mikolo nyonso na sala kaka obino bolingi sans obino bolingi en tout cas na sala te yango nyonso nga na sala ka nazalaka sires et certaine na beta katolo na banga kate poete na sala kaka oyo batata balingi oyo mama mulu alingi. Donc c'est ça tozali kokende na kotalisa bino likambo bien et puis soki totalika na ba calcul tokotaka na ba calcul makambo na biso église kimbangisi te tozalaka na Nzambe bombela biso makambo te atalisaka biso mamune bien. Loi ya papa José de Ngenda bandeko nanga eza kaka liwa ya liwa te. Eza liwa ndenge bomemela ngo te akufi avant te. Makambo yo ya liwa esi na yebaki mpo ba révélation bandaki koya. Mais révélation wana na kokaki kolobela ngo te na bandaki kolinga te. Na semaine o no mikolo nyonso. Tanga na zwi likambo wana esalaki nga choc et dérangeaki nga même na lelaki te po déjà nazaki préparé. Nazaki déjà préparé. Malgré est compliqué que par rapport à la révélation, tu vois que ça se bon qui a biso tu déjà préparé kaka to bika kai donc to bunda kaka na mokili ba chola ba finga to zakaka mais Nzambe asali biso kaka grâce peka côté na ye et puis papa José de Ngenda a quelle mission spirituelle ezali liwate yango boni ke tamba kundi ye ba to bandi ko pepa ba bandi ko yemba bota la vidéo.
wana bango nyonso bazo pepa bazo yemba isika makambo ya boye jamais vu veut dire jamais vu bato bazala so bakundi ti bazozonga bazolela baya misu siko biso makambo wana ezalaka te bazo pepa bazo yemba bazo sepela donc eza pe combinaison kuna na monde spirituel pe bazo pepa na monde physique pe bazo pepa donc c'est ça accueillir mission spirituelle accueillir mission spirituelle yango wana avant akufa asali 7 jours après mbotama pe kufa ya tata Simon Kimbangu donc na transformation wana ya 7 jours akufi 7 jours wana 7 wana pe ezalaka ye moko tata Simon Kimbangu chiffre 7 ezali tata Simon Kimbangu ye moko tata chiffre 7 donc azolakisa biso na ba chiffre to comprendre que papa Diangenda, papa Rigen, papa José Diangenda, qui a gagné. Ezali ye moko tata Simon Kimbangu qui a gagné. Ye moko nzambe kandenga mikabola kaba corps na eka kandenga na yebisa kibino. Donc ezali corps na ye réservé. Donc c'est ça. Ndenge za wana après 7 jours ye akufi. Et puis batata bakufa na kamba te. Pour moi donc soki alinga tika so fa ke tika biso na mboka mo papa Diangenda ke Genève. Donc comme on a dit papa de lunga na pe avant akufa abimi na nkamba ake kokufela na nzela papa José Diangenda pe abimi donc bango ba bibaka et puis nde ba ya kokota biso to yebi et puis biso to kolela ka te po to yebi bisika to kendaka to yebi ke tozonga ka nkamba malgré na bonzo to tozongona na lisusu te mais tozalaka ke sika moko tozalaka kaka esika moko yangwana alobi ake na ye na mbanza ake na ye na nkamba siko azalaki na nkamba ti bomoni abimi po bazongisa nzoto na ye papa Simon Kimbangu kiangani na 1921 ayebisaka papa Diangenda kote na kei na Lubumbashi na kozonga te mais soki natiki nzoto zwa nzoto na nga zongisa yango na nkamba papa Diangenda salaka nini azongisi nzoto tata na kamba et puis tata Simon Kimbangu kiangani papa Diangenda corps na eka kawana ekei ateko kufela libanda papa Simon Kimbangu akei azwi nzoto na ye azongisi yango na nkamba donc ba nzoto na ye wana bakundi yango après 3 jours na yebisi bino calcul ya 3 jours donc après 3 et puis après 3 jours wana tala 3 jours boyebi 3 jours bakundi na deuxième jour te mais bakundi na troisième jour nyonso wana ezali calculé soko ozwi 7 wana ozwi na 3 wana esali 9 soko ozwi 7 na 9 o multiplier yango 7 fois 9 ekobimisela yo 63. Vous comprenez? 7 fois 9 au minimum 63. 63 wana ezali date ya anniversaire o ya papa José Diangenda. 63 wana ezali date ya anniversaire ya papa José Diangenda. Ata soko ozwi 6 na 3 wana 6 plus 3 ekobimisela ka 9. Mweke tozongi na 9 na 9 jours avant bakunda ye bozomona na 9 jours donc nyonso ebango ezalaka calculer et puis pe soki totali tosala siko calcul ya date ya mbotama ya papa José Diangenda le tolonga na date tozwi 1963 ozwi 1 plus 9 plus 6 plus 3 égale combien? Calculez. Égale 19. 19 wana. Ce qu'on a dans l'alphabet. Au komona 19e lettre alphabet. Il y a S. S wana. C'est samedi non? Akufi samedi. Vous avez Akufi samedi. Et puis S wana c'est Simon. Simon Kimbangu. Donc, makamuna bango nyonso ezalaka nango déjà préparé. Makamuna bango eza préparé. Bandeko, tokota kana na ba calcul
Poete biso tozaba to ba science, to ya na science nzambe, ezo tambwisa biso. Yango na ese bino makambo na bango ezalaka calculer. Ezalaka calculer. Donc ewutaka déjà depuis likolo na science astronomique o nga na yebisi bino. Mabongisi na bango eza wana. Makambo yo ya liwa ya Papa José Diangenda. Ezali liwa te. Ezali nde mission. Si on a pas expliqué bino mission wana. Na pas expliqué bino. Donc, calcul na biso ezo continuer. Papa José akufi peka kala le 19. Bozomona. Donc so tozongi na calcul ya date o ya mbotama na ye. 1963. Au calculer yango na ndenge na expliquer bino ekomisa 19. Donc yango pe akufi le 19. Soki okomi José Diangenda Kianga. Au calculer yango na ba lettre obimselo 22 lettres. 22 lettres wana ezali mbotama ya Papa Diangenda. Na ito so bozo comprendre. 22 lettres ezali mbotama ya Papa Diangenda. Papa Diangenda botama le 22. Na ito so bozo comprendre. Abotama le 22. Donc so to continue mukie to kotala Papa Diangenda Kuntima. Papa Diangenda Kuntima Joseph. Akufi na Genève. La Genève G. Ezali na alphabet ezana 7e lettre. Tokomi 7. Papa Joseph Diangenda Kiangani akufi na Congo. S wana alphabet ezali na 3e lettre. Et bimisi 73. 73. Ya kufa ya Papa Diangenda. Bimisi 73. Donc ba calcul ezalaka vraiment ebele so na mina bandango awa toko vanda toko wumela. Donc na ngaka na tali sabino ke awa la sagesse spirituelle. O nyonso bato bazolo ba wana ezata na tina moko te. Ezata na tina bolanda batu te. Bolanda la bino batu te. Liwa ya Papa José Diangenda isa liwa te. Tozo mona ngona bonzoto kaka mais tozalaka na lingomba molimo. Toza na lingomba molimo. Biso toza na lingomba molimo nzambe o bato ba imagina. Siko biso siko tozala na ye. To yebi makambo ebele. Likambo moko ebomba biso ezate. To saka mibeko, salaka o tata lingi. Akokoma ko révéler ko lakisa, akobomba mela yote. Akobomba mela yote. Makambo mususu to kanzate toko banda ko toko zwa moka na nkamba et tout non tata sala biso bana na yepo. Ezana makambo mususu ako révéler biso na bandenge na ye. Biso pe to lobela ko tozo lakisa no po epesa biso makasi, elendi sa biso ekolisa biso. Papa José Diangenda ezali liwate mais ezali force spirituelle. Donc ezali mabongisa kango bongo. Biso toyeba na biso banzambe te. Pona nini tozana bonzoto toyeba penza molimo te. Donc toyeba penza batata te. Wana ezali doublir na ye. Wana ezali doublir na ye. Donc yango bande ko sala vraiment musala te. Yango bande ko sala vraiment musala te. Pour azali doublir ya tata. Donc ebongisa maki déjà que na tango yo tozana ngo atika nzoto wana akende ko bunda akende mission spirituelle poete na tango tozana ngo eza tango o tata simo ki mbangu kiangani azali ko kokesela biso bilaka oyo ye alakati biso po aloba yango azali mokokisi wa bilaka ndeko nanga kobanga no te muto akoloba oya lingi biso to na nzambe na biso to yebi nzambe na biso to yebi makambo oyo azosala eza pona bien na biso poete bitumba oyo esila ezali pamba te ye moko alobaki bitumba oyo bozali komona ezali solo ya bonzoto te bajali kobondisa ngai kimbangu bayebi solo ezali nanga. Et puis ayo bakisa solo nanga ekujala se solo ekobongwa na lokuta te solo nanga ekujala se solo ekobongwa na lokuta te nzambe akokweya te boyeba nzambe akolonga kakaka nzambe akokweya te boyeba nzambe akolonga kakaka. Donc c'est ça
nzamba kweyaka te nzamba longaka tellement que azalaka ba doublir na ye yango a sacrifier doublir wana ekende ko sala mission akei ko sala mission donc bitumbo tellement eza ya molimo na bonzoto yango no moni ke a sacrifier doublir wana ekende ko sala mission na molimo ye bazana biso na bonzoto donc ebakisa force likolo ya force bande wona to uti musika papa so mwa kala na bitango eza tango na biso tango yo eza tango na biso tokolonga mokili oyo ako récupérer yango bien pour déjà récupérer yango sur spirituel j'ai récupéré le monde donc a etika isko physiquement pour te mokili mobimba ba sosola ki azali nzambe ezali blague te donc ezana ba doubler na il faut que ekende ko bunda na ndenge spirituellement pour récupérer mokili na physiquement mutu nyonso abondela na komba timbango. Ce n'est pas du tout facile. Ezali likambo molimo. Yangwana asangisa makambo na ye na nguya na ye. Abongisa makambo na ye na ndenge na ye. Abongisa makambo na ye na ndenge na ye. Yangwana zo bongisa makambo poete mokilio mobimba. Mokilio mobimba bakotalisa na nkamba. Ozala nani bakotalisa na nkamba. Poete mikolo koya. Baba ngomba na nyonso. Esambelaka na kombo ya kimbangu. Na yebisa bino de bakokanga yango leta akokanga yango ekokoba soko lingo fungula lingo bana koba kimba kende na nkamba zwa lettre so po esala eza facilité mokili mobimba batu nyonso baza bana na ye donc po muto sosola ye ezake il faut nguya na emonisama na mokili yawe liloba na yo komonisama nguya na ye komonisama pote tango tozana ngo eza tango o tata simo ngimokanga alingi a récupérer yo moyindo na colonisation spirituelle pote indépendance spirituelle nan tozwi yango te tokozwa yango na nguya na ye ko yende azolinga asilisa makambo eza na Angola makambo eza na ngwete maza mokokisi wa bilaka amoni ke te na ko changer corps te bota soki a chanzaki ke atika nzoto wana batu balingaka bayima batu balingaki balela batu donc ezengeke zala mawa donc pe mawa kaka mokile ngeke ningana mabe menzoka nde to yebi ke banzabe bakufaka te to yebi ke papa José Diengenda Rigen yazali papa Diengenda alingala tanepe ka corps wana mais batu balinga ba comprendre te yango atali ke a sacrifier corps na ye wana ekende ko bunda spirituellement ye atika alandela makambo na poete ebakisa nguya kati na ye tolonga bitumbo tozana batu bamona kaka akufi ndenge nini maladi te bongo siko bino bolingaki nini et puis bino bi akufi ndenge nini maladi te nzambe amibimisaka na ite bada ko expliquer bino utilisaka bana na ye na ndenge na ye papa je dis en normalité abelaki ata bolobi ke oni abelaki donc ata nzambe alinga eloko moko abembe pas de lungana avati kanzoto abelaki akende ko traitement na Kinshasa akomi na nzela salini akufi eza ndenge moko papa je dis papa je dis pe bimaika pamba te akende ya traitement asalini atiki nzoto donc bango azana bango bongo malibomba mangana bango na bandenge wana mais batu ba comprendre te et puis batu oyo bazofungola ka bambanga na bango balobaka ke papa zako asali boye bino ko papa zako botika mote hein pona ko bimisa kutu na ba bêtise wana te za soni pe mawa ko papa zako botika mote bokolela etali bino na kombo oyo bino bocholaka na kombo oyo bino bofingaka etali bino boko yebaka pasi na bino lobi Pour dire que tu as compris, na comprendre bino te. Comment beaucoup ça va bébé spirituel tina niveau oyo. Bozala prudent. Oh bozo sala wana eza problème grave. Papa za kwa za mtu akosaka na yeti. Na makambo sala kawana. Mingi bafinga kanga na komba papa za ko. Mais so natali commentaire wana baka tata limbisa bango. Pointe nazo comprendre boza trop ba bébé spirituel. Boza trop ba bébé spirituel et talibino na likambo bino bosalaka. Donc il y a soki bino bozo mona ngona ndenge bino bozo mona la wana siko ngana mona wana ndenge bino bozo mona la ngote donc mona ngo différent pona yebi ke toza balongi ni
niveau ekomi mususu niveau ekomi mususu bandeko na nga tango toza nango eza tango nde azolakisa mokili ke nzambe obili boimaginaka existaka te ke nzambe oyo bato bakanisaka azalaka te nzambe azalaka moko akotikala moko oyo aza na nkamba Nouvelle Jérusalem papa simongi bangoki ya ngai ye wana komi komilakisa na mokili donc soki liwa eza na kati ya nkamba ke na libota esante po libota esante eza libota ya papa de lungana wana mobiba yango nde libota esante donc da libota wana soki liwa ezalaka liwa te ezalaka liwa te ezali mabongiso aprépara yango bongo po ete yakende kobunda na spirituellement ti okomaka na bato mosusu omona po bato mosusu ya bakoma kozwa barévélation omona azwi révélation aomona papa soki mbango ampane aomona esu anveste mosu omoni papa de ngenda bokoma komona na papa José de ngenda nzokor na ye wana mpe okokoma komona yango tozali kokende bato nyonso bazoloba oyo bazoloba wana mpo bayebi na bango te biso toyebaka bo nzambe nayebisi bino deja pourquoi bakundaka tata na badati wana natalisi bino mpe badati mpo badati ezalaka exact wana bakalkile wana ezalaka trop eza pamba te ezala da mabongisi eza science ya nzambe ya likolo donc likolo eza science na ye likolo donc ye moko aya nango yango ntango tovanda na nzambe donc apesaka biso mayele wana bato nyonso bazoloba bakoloba na bango katika baloba bandeko oyo ya 26 bato bango bazoloba oyo balingaki baya moye baya ezalaki te pona nini esimbaki te baya donc koma luka baraison na bango oui bana souci ya ndeko na bango atiki nzoto akei baza na souci sikoyo il faut comprendre que eloko moko église kimbangiste ezali ya famille te église kimbangiste eza trinité ezali trinité tango babengaka bango bazongaka te bavimbana basali baminene na bandenge na bango mais lelo na munoko na bango balobaka ni te biso toboyi te biso tolingaka tozonga mais papa alobaka na bango baya me balobaka so dibuya mpe aya tellement que papa alobaka dibuya akoki koya te bango mpe bavimbana basala minene alors soki balobaka bakamwisa papa abengisa bango abenga bango bazonga bango balingaka tellement baza makilaki mbango basimpose mpe lokola basi mo imba okianga siko wana pe kosimba te nzambe azaka nzambe azuwa nzambe alingaka te reine na ye mutu a récupérer yango reine na ye mutu akomisa ngo ya ye toza na kati ya nkamba wana même tozalaki na papa Dengela tonoma papa Dengela telemi liboso ke azoloba abande koloba te ekozala bakamoko oyo elekaka esalama mpe memi 5 fois ekosala bakamoko ya mbala moko to mibale na babraza bapoint noir eza baka mais po kaka alendisa kaka na lingomba mais na kati église po tala kaka ye alendisa mais esalama te tomonaka papa zako bino bolo papa zako azala besoin à récupérer lingomba azwa kiti ya tata mais pourquoi mukolo moko te atelema aloba na kati ya lingomba yambi pe alobi alobaka te po ete eza ya bango te tata aza wana bango nyonso baza na bango mais tata tango azali bakosala kaka oyo tata lingi papa zako bolobelaka mo oyo nga na lobaka mingi papa simoki moki yanga nezali moto abongwanaka nazwa we pa papa zako aloba yango ntango abukolo aloba yango na émission mo bayambaka ye alobaka ekotango evandanga na bi wi po papa simoki moki yanga naza moto abongwanaka aza moto même ngai mo azaka biso nazoprier mais nakomi nazoprier mes visions mais ninga na place moto ezopela moto ya makasi mamoko na bike oui tata azala po azali moto abongwanaka azali moto papa zako alobaka te lobaka asalaka thèse wana po ete papa simoki mokianga na lobaki asala thèse wana asalaki thèse wana bango batambolaka collaboration na tata papa zako alobaka te mais ntango alobaka ye alingi a récupérer lingomba na kamwa bino nzoka nde basalaka nde na tata basalaka nde bayokana kaka nde bayokana ndenge basalelaka lingomba ezotambwisama na molimo bato oyo deja bakota na bamonzi moko boye babengisi bango na kimia baya bamikitisa bakula lokola bandimi nyonso nde bango balingi bongo te sikoyo na likambo liwa nde bokozala na besoin boya te
déjà tellement que bozana nous petwa te na misala wana bango bakotaki bakoya te bakoya te boye kwani te bolela kana mupanzi soki bolingi boya fo bomikitisa epuis tata simongi bango ngani na mokili so bozo sosola te bo sosola nzambe na mokili bino bolobi ke otoza bana ya kimbangu donc bato siko soki baye epa na bango 26 soki siko bato baye bandeko nanga bapaya moko bomindele baye otozoluka kimbangu to na besoin kimbangu siko boloba nini otenga kimbangu te biso to bakoka boza bakoka ya kimbangu siko biso to na besoin to mona siko tata simo kimbangu to mona siko tata simo kimbangu ye moko tata simo kimbangu toza na posa to mona ye boloba nini ote tata atika nzoto azalaka kati na biso bona bozana histoire te bozana mote po ete na nkamba wana soki ka moto akoti na nkamba azwaki révélation tata simo po papa simo kimbangu akenda korevele bato ntango arevelo ayebi so naza na besoin na nkamba ntango koya na nkamba boye akuti papa simo kimbangu kiangani okomona neti papa mosusu abi me ngai nazalaki na besoin nakuta papa simo kimbangu aliputa ye nde moto ayese ngai na ya na wana na sa motema azoloba ome papa simo kimbangu arevele papa simo kimbangu kiangani alobi na oza na posa omona kaka yaliputa abi mena ndoloba ngo na sa motema koma abi wi oza na posa omona yaliputa ngai nde muna bengisi yo na nkamba donc ti moto azowuta kuna azoya papa yebi déjà ke abengisi donc moto mosuku to alobi te ntango amoni ye kaka alobi oye donc ye moko comme na ye ndenge nini ye te moto abengisa donc omona pene ke combinaison liaison moko eza wana na kati donc ti moto azoya azomona pasi mongi mongi na senti ke te nzambe nde yeyo akosenti mbala moko surtout ntango ande kozwaka tata na barévélation ntango aye nkamba amona mboka esantu akomprendre ke nzambe yeyo nzambe avandi yako mais bana ya batata o babima baza na grâce wana te tata même papa José de Ngenda même papa Zako o bango bachola abombama bango même papa Simon Kimbangu tata na bango abombama bango siko telema bazoko kososola yete ata liwa bakokete bana place te déjà si babima donc ndeka babima na lingomba nde babima bakabola pe na famille bango bakenda po bakabola pe na famille bango nde bakenda bongo esili pona bango donc soki na bango kuna bamuntu akufi baleli bakundi donc soki na nkamba pe mutu akufi biso pe toleli tokundi mais moi cérémonie na ndenge ya condoléance ekozanga nango te wana siko eza tikali liwa siko etikali siko makambo na bango ya famille siko biso te tolanda nde trinité pona trinité soki tata moko atiki nzoto seke biso nde bana ya tata tokotelema tokolela tokozala na émotionné donc malgré bapekisi biso kolela tokozala différent na bango donc bango soki baye te eza déjà po babima bakozonga te po matanga eza te bongo te eza basalela kaka ndenge bobima soki matanga ezali bokozonga pe te kaka ndenge ayebisaki bino bomikitisa bozonga bokula bongo nde bokosala quelque soit matanga bokoki komonana te te ekosimba te botosa nde maloba tata ndenge alobaki bomikitisa bozonga bokula bino bozona posaka ko tokutana pasi moki bankiangani tovanda na ye tosola te bapaster bazali bango nde bakoyamba bino bokosola na bapaster nsima na yango bokuli bokolanda kaka lingomba ndenge ezotambwiselama yango moni ke bakoki komona ata nzoto ya papa Joseph de Ngenda kiangani te donc c'est ça bandeko nanga muntu apublie biso totona lingomba ya molimo yeba ngo oza na lingomba ya molimo tozwa grâce nga met fois même na tongo na lobaki yango na kumisaka nzambe na lobaka merci papa na ndenge oponanga merci yawe na ndenge oponanga merci nkolo nanga na loba ngo presque mikolo nyonso po mingi baza baponani te yango moni bazobunga bazokende bazokesiko moponami ya obunga te akozalaka wana quelque soit le cas ou le problème azaka na nzambe na ye bandeko nanga tosala makasi na kopesa tata maboko tosala makasi na kopesa tata maboko tosala makasi na kosunga tata na bino
ezaka mwa parti moko mokie tosalaka makasi na kopesa tata maboko, tosalaka makasi na kosunga tata na biso. Donc biso nde tosimbi lingomba oyo biso ba mama tozwa lokumu. Donc c'est ça. Muta kote pate toza lingomba ya Nzambe, tolandaka Nzambe na biso. Kaka ndenga totambusa biso, biso pe tokolanda ye kaka. Voilà, merci beaucoup na batutu balandi ngai. Oka na ngana ela bino yango wana. Vraiment tozaka makasi na mabondeli, tosala biso ka mibeko. Po mibeko nde okobana ko comprendre, soto tosala mibeko bando comprendre, okoma na sagesse spirituelle. Soto sa mibeko banda omona penake oyo ozana ngo besoin komela o facile ko te Nzambe. Yeso soto sa noka mibeko ozi na okimia, ozi pe. Donc c'est ça, merci beaucoup na bato tu balandi ngai, tomonani à la prochaine. Bye bye. Mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe. Ai kibangu na lodi mokili,